Tu vois, c'est Papa Chéri qui quitte tout, hein. Mais c'est de l'argent, hein. Tu vois. Est-ce que Batmaye par maman là que Binobo comme ma paye à Moutou, Boto Finga Moutou. Il y a un mental. Mais au Congo, Liwa Nyoso, ils ont une explication. Liwa normal, ils ont raté. Soit dans bien Andoki, soit dans bien soit par l'Obakessa, c'est les maris négligents, donc belé. Or la sanction, la mort, c'est une sanction inéluctable. Les autres éléments absolument dans le vitam wazati. Mais oui. Est-ce que tu as non, c'est moi qui te posais la question de savoir. Même la famille, hein, ok, ça va. Deuxième mois, la crise. Ils sont des taux créés. Ils sont des taux créés. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Oh,
oyebise nini oyo nzambe asalela ngai mpona kendaka eklezia moto kutu oyo mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na bilolo te betela kolo ya pema maboko ngayo nazali reconnaissante na nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na motana oyo ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki motana kolela ye mpasi elekelaki ngai yo tambo yo ngai yo bomoni ntina ngai nalingaka ye nalopa ndai na vi na ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yo na kamara na motema na ngai ndaba yo moto na ngonga na ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yo na kamara na ngai yo na makasi na ngai yo papa yo na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo bazakota ya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye oyebi te nini oyo Nzambe asalela ngai mpona kendaka eklezia moto kutu oyo mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na bilolo te betela kolo ya pema maboko nazali reconnaissante na nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na motana oyo ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki motana kolela ye mpasi elekelaki ngai yo tambo yo ngai yo bomoni ntina ngai nalingaka ye nalopa ndai na vi na ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yo na kamara na motema na ngai
Yona zalaki parapluie misango Yona koma consolation na ngai papa yo Internet mbote na bino bonsoir na bino nyonso le vôtre Benjamin Benzema garçon vitamine tout dans l'Afrique Elengi télévision tout dans Ave Maria jour que jour on a biso atika biso yaya atika kibiso bino mo mona ki interview lelo eza jour avant montuel na la grande surprise na otokutana vie na nga moko ye ya la mokolo idéologie donc adasi makoti nga déjà invité na ngai c'est bani bo bana papa Griff aza moto atika BCBGT ouais otika jamais BCBG bolingo na yo na papa chéri ezara nini papa kibisa biso na on est des jeunes omoni wenge d'abord bango nyonso wana tant bazo tepa tant ngape nazo tepa bango bazara sangana ngazara ngamoko série wana ba benga ngo OZRT Office national de radio et de télévision voilà donc tu es bani à partir ya ba série wana oh bozo mono mona mayo elonga fete lambande ye kutu asara succès kala voilà on met la succès naleka mifiti balanda kangai tika aye mukamba baula aye mina merci beaucoup voilà mais papa Griff ça fait même pas date de 3 mois tout juste sur matanga mususu parce que tozaki na matanga ya 5 minutes ya volonté nzambe tozaki na yo awa akala Ave Maria toyi pe ndio na biso sur le mois azalaki lelo asiki biso lisusu et le belo nini et l'accent que ça malobo ba prophète bazolo ba mixer ba un jour ngana auto ngama ba prophète wana Denis les bazolo ba micro ba prophétie zo so ils sont makasi bon ils sont na batnango Denis les sitoko bukana te aza musali nzambe selon ndenga lobaka selon musali nzambe selon ni aloba ngoti musali nzambe aloba ngo za prophète de la nation siko yo ngo boyango tensela lobaka boyango kasi on a boyande voilà selon ndenga lobaka tant sous pesa serviteur de Dieu toko boyango te mais sauf que ngai nazanga ba méfiance na ba serviteur de Dieu mais bon on a critiqué te aza mona mai tozwa na étant trop stade de martyr na o ya bele la rawana ndasa promotion marketing ngai on so tenu en wanga na te pour apesa nga pe ba félicitations ba merci bele mais quand cela ne tient il ngolo bakte que o ya lobika yango wana ya bibliothèque ya bibliothèque selon Denis voilà donc pour nga ezaka volonté ya nzambe et s'est manifesté Nathan nango et puis biso pe bato mokileur mo to miluki la rappel liwa ndé nini est-ce que yango ya solo za ke liwa do tambola na BCBG makasi non to mona ndi na tsobe Ken Piana wa doza ba révélation tango midi pourquoi Ken Piana nani o azolo ba ki ba révélation na petuana biloba loba zolo ba ki omona papa chéri na machete on ngakata mtsule malokolo boyena boye petuana za biloba loba trop tant on suit vers au Kokangote, tout ce de gamba décembre. Voilà. Donc ils ont on a été au Yazolo Barana. On se comprend. Au moni ba petuana fu batika ba biloba loba. Au moni ebi koloba trop ezamabe. Eza bien té. Au Yazolo Barana zo créer ba ranking na vinae. Na ka jum so zo le la on a vendu ça na se na kangi ça na sala ebo. Mais awe baté tant lobaka et les arapé batu mususu. Sans comprendre. À ça, que journaliste n'est bien, à ça, la recherche n'est bien, mais soit ça 12. Mais on peut savoir prophétie avant Zule Makoufa. Alors, Zule Makeba, le corona, tout le monde a beau après Zule Makoufa, Chaka. Si on a une présence, on a une présence pour la BCBGT. On a une présence attaque moi mon belle. Zule Matokoli nae. Le bandi ba ventura bandu le ta. Président Nicoya. T'as m't'a expliqué bien Zule Makoufa. Comment on a Chaka? Comment on a Chaka? Comment on a Bibi Sotou? Président Nico. Ouais. Et puis nous Ebi Bango. Ouais, ma papa Griff. Comment on a Chaka? Comment on est Ali Chaka? Voilà. Voilà. Comment on est Ali
Chaka. Est-ce que Raïda Moutabakoussi depuis quand là? Non, boni tout. Est-ce que Zulema qui Moutabakoussi? Moni Zulema à l'époque. Tu vas condamner le Zulema. Moutabakoussi va payer ça pour qui m'a hôpital, Moni Zulema à l'époque. Saper musicien. Voilà. Zulema bête en filage. On comprend. Zulema Tintin au Congo. Batu baby Zulema te. Zulema soit bête arche. Comment on a été arche on est égalé lelo. Arche, il y a arche. Zulema za mutu a bête formé à régler un filage naé à la Tintin pour sérieux on a za organiser ba concert. Bango bazoebela ba Mbuta Bass banani. Ba les gars ou de belé s'il vous plaît la gamme n'a bimité. On se comprend. Il y a Zulema, la couronne. La couronne. Donc, Bissona Bango, 1-2 km. On comprend. Papa Griffe, Papa Tibor Bango. Contre-attaque. Contre-attaque. Voilà. Zulema, la couronne. La couronne. Bazoebela, Mandro Musica. Donc, tout ça, on est là. Est-ce qu'on est ça qui est l'autre alcoolique? Bon, ils appellent Maramouya, quand on sait ça, Maramouya, na vie, moi, Maramsou, tant on se met sur la négligence, il y a l'IOA, non, je m'en confie pour la négligence, tant sur la négligence qui. Non, négligé. Papa Chéri a négligé Zulema. Papa Chéri a tiki Zulema, le Mogoté. Bana Mombele, papa Griffe Bango, a tiki Zulema. Donc, il y a un peu de conseil. Zulema moni nzela okei balola lola mwana parce que peka ndenge mona bazulema et c'est non nzela bo poni il faut zala na honnêteté mutu na vie ka tondé papa Griffe alobi et ça on va circonstance à la vie voilà donc to ko lo ba bon papa Griffe bete biso no témoignage ya yo ezo na cerveau na ngonga o ya Zulema ezo na cerveau bon jour souka to kutana nae. On t'a rappelé avant-hier Apocalypse. Ouais, musicien, grand deuxième mission. Vous avez dans la maison, dans la 7e rue, et après sur le Makoti. Sur le Makoti, on est tout personne bambouti. On est dans des repas, on dit qu'il faut des rêves. On comprend les gars. Et ça, moi, je des rêves. Pendant un an, on est au moins à la mettez non, ils ont l'accent qui est un jour. Nazaki na papa Emba, nazaki na Niarkos, nazaki na Emenea, nazaki na ba artiste wana tout après et ça les bango ba kei bon pourquoi pas tenga na landa lobby. Donc ils ont l'accès question moi curiosité. Ouais. Nabino dans même pas 2 mois 3 mois tous na bino to il soupe na Zulema. Est-ce que lui va penser sur la BCB chez nous zoyoka. Ngazo ba BCB chez ngazo ba na monde. Nazo ba na vie. Maman BCB j'ai biso na concerné biso biso lo ba na ya Zulema. Voilà. Pour moi na quartier na biso. Voilà. Moi na Mombele. On a grandi ensemble. Botami, to collé ensemble na papa Griffe, to yebani. Bazoebela banane bazebele. Ya otanga so to lo to cha liste il y a des musiciens na ebisio to banda lelo ti lobby producteur na biso za Nicolas Production Moni Production Rachel Ila koto kuna koto nga siko papa Griffe voilà tokola nengwana to biso kola na biso ndenge rankine zate omona papa Griffe sona mo likomo bo na be papa Griffe non c'est événement mo bo papa Griffe ngana ko bimate ngana melami sarabo apeska papa Griffe on sali komo bo ngana papa Griffe o beta mo pe boy et simbi yo kona ninga famille na famille libota biso na biso ba rankinte lelo ba rankino bo komi oh boy biso za kunati balingo sa message mon papa Griffe pour ça là on na famille na ba biso ba otala biso na onyo so bazoyo ka ba diaspora ba otala biso tam so ba informer bien te sur mambo ezoleka message mon appel na ba so ba otala biso message eza boye Zulema kufi icône na biso ya Mombele les rois de bis encore pour tikala kubosa na été ndenge papa Nyako Sakenda ndenge pe Zulema ke eza nzela na biso nyoto ngape lobi na okende papa Griffe okende atutu ba okende mais biloba loba to boyi botika matanga ya Zulema ekende na ndenge ya kimia ngala ko remercier ka papa Chéri un moto pamba azala na libota malamu
abatela bana malamu, abatela mwasi, abatela maman Zulema misu azomona le soutien. Moto akosalisa ye ezalaki ka Zulema. Donc maman atiki mwana atiki mwana atiki bana. Donc papa chéri nayebi ke ba soutien na et puis ba artiste nyonso tout Weranson oyebi ke Zulema paleka kuna na maison mère. Ayaka 4x4. Donc Bobo ça n'a pas été parce que na mboka na biso Congo soka artiste akufi neka boye esili neka to panzana lobby évident nango mais non mana osenga pina ba artiste mususu ba fali faire pe ba yema na Zulema. Oh oui fait rigole ayebi Zulema ba yema ensemble Zulema pointé na coin kuna. Oh na yebi so terrible Zulema. On a fait Ouanga musique maison mère. Tanga outi Brazza. Tanga outi na Vatican. Pourquoi ce tanga outi? Zulema poto liboso. Moi na sasu tanga yoka pena Zulema do nyata. Ba improvisation na yo abeta ka wana. Oh papa chéri ti Zulema. Siko moi na sasu o mudamongo na Brazza. Orchestre na memongo na poto. Zulema pake poto. Ayekuzonga ti ayekuzonga pe Kinshasa. Ninga ke ba parcours na yende to betika ba masolo ngo awo. Donc muta ko sabino te Zulema atikali icône na biso. Ngana osenga na ya Godard Motemuna. Président ya Asbel Banakini parce que Zulema azamona Kisasa. Papa Griff azamona Kini. To aba ngantia ako Kisasa ezamboka na biso. Moni biso na mombele to na mo espace moko petit kala wana to sala ta mo monument mo boy to kanisa appelé Zulema le roi de bis encore ya Godard nengo saki ya papa mombele so sala biso pe ya Zulema isala pe biso bien Fachi Beton ayebi Zulema. Mais nous sommes une vérité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mon alimité ayebi Zulema pas commune moko quartier moko. Voilà. Nabiso moya ko loba kuté président tamazo yamba na Bomantaba. Awo yamba na Bomantaba. Papa Zulema siko na la couronne musique. Papa Griff, message moko après tout message moko na famille na batu nyonso. A révéler biso que Zulema Mbappé na Ferregola, asala musala na Ferregola, ezaki circuit batu musala na Ferregola te asala na Wera. Ba Ferregola batu nyonso bazalaki wana présent. Après abetelanga oyeleka et puis kena EBCDG quoi. Donc ezala ngundule. Un message moko ba botala yo. Message ezaka ke soki bawa bayokaka Zulema place accueillie. Je pense qu'à Okutana vient na biso Niarkos. Donc ayi sa Niarkos na papa Wemba na Emenea ba bombelanga pe place un jour na roya. Amen. Ngi pe peut un message. Merci papa Griff to oh, merci à toi. Un message ezali en tant que communicateur ya Imiko, Union de musiciens congolais. En tant que communicateur ya Imiko, Union de musiciens congolais. Naoloba. Ouais, Naoloba. Liweza nzela batunyo surtout. Et puis voilà quoi. Après mané na kimia. On a cadre ya artiste à Congo. Quoi na représentant bango na ba communication. Naoloba ka ke totambola l'air mo bien pour corps sacré. So yo mo sakai nango. Tant que tu regrettes trop tard, tu n'as pas question, bien que tu échappes, mais faut que tu rappelles mon ending pour me sois autant blaboy ou vivre bien. Merci beaucoup. Parce que les moyens ça gagne dans autres nayo ils appellent mystique. Merci beaucoup. Pour ça la test nous pour loba par rapport à lui il y a Zulema quoi qui sait au jinga nous à tête c'est lui il y a Zulema et ça non, en tête, par rapport à la vidéo, même si on veut que Zulema qui va à l'hôpital, Mambobele, papa Chéra Silikagi, il y a moins ça que Zulema qui ne débat pas à son tête. Bon, en fait, quand vraiment, Babylon a vraiment l'obara na linga Rolanda, on ne peut pas mazara moi. Biloba loba trop. Non, c'est pas ça. Ok. Azala biloba loba donc Babylon wala et Rolanda, on te pour la limiter mon papa chéri. A kotika sous le mabou, na tanga passe na ko sala moto. Na moni ko zala leader hein. Ba petit Abraham namba ebe moto.
bayebi makambo wana nde Abraham petit na yo. aza petit na nga, Mignon. c'est mon petit, il n'est pas mignon. Azotala yo hein. Il n'est pas mignon. Hein? Il n'est pas mignon. Eza kombo papa chéri apesa ye. Mais c'est comme on a mignon. Bino boyebi Abraham te ngam na yebi Abraham. Moi je le connais Abraham to binane na clip à l'Ekaso, c'est pas un musicien, c'est pas un chanteur. Abraham un chanteur, Abraham a qui danseur, bota la clip à l'Ekaso to binanga na ye. OK. Abraham a na misu na biso mto tchaye pona ba trezeke selemba. OK. Ngam na yebi histoire ya BCBG susi naza BCBG. So moni ba vieux ba au monde ba pesa mbote te. Naza mwana na bango. Tu vois? Lui n'est pas un danseur, Azam chanteur, c'est un danseur. Mais vrai verso ça que Yaya Belaki tout à fait normal. Nzamba bengi na normal to kinga to kinga ba pansement mon boy boy. Moni cause la leader net boy, tu vois, c'est papa chéri qui quitte tout hein. Mais c'est de l'argent, tu vois. Est-ce que batbaye ba maman na te bino boke kama be ya mutu bozo finga mutu. Ils ont mental, mental. Mais oui, si on doit le babon, mignon, bon, l'homme de Pembe à rouler qu'il a eu, peut boyer bania. Abraham Mazan a Pembe à rouler qu'il a été. N'a pas bagarre, vous dire par rapport à toute la question maintenant ainsi. Ah, Pembe à rouler qu'il a été. C'est comment porter parole. Tu vois, donc n'a pas bagarre question, tout le monde a répondu. Par rapport à Ndinga Zolo, donc là, maman a eu bien côté. N'a eu bien qu'il y a bando bela, so qui traitement mais Zamba bengi molimo na y a problème tes anzela biso tout. Sortie médiatique, il y a quelques personnes qui depuis sur le véhicule sur 2 personnes, c'est Chantana, Nario, il faut on peut pas sur en bas sur la gorge, bon ouais le colo. Éviter les années. Tewana éviter wana mamuna bango. Et ça livre vraiment. Tewana mamuna bango nga betanga na. Il y a dans la jet set. Il y a dans la jet set. Bango na yeka tant que fait to salaka na ye. Passer des batailles ubile on a matanga na par rapport à l'organisation matanga ya Sege là il y a une différence dans la différence exacte nous ça matanga est normal et ça la raté que wana boya no différence ça qui a Sege batondi baza ebele négliger ça non arrête de parler comme ça ya Sege ça là qui on a place à na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza kotaya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye okomona ngai ntango nyonso na nzela kata ya eklisia oyebi te nini oyo nzambe asalela ngai mpo nakendaka eklisia moto kutu oyo mokili soki apesi yo mbongo osengi merci ebongo nkolo ya mpema liwa kaka ça fait peur parce que toza na chair mais on peut éviter le roi. La décision ensemble. Vraiment, s'il vous plaît, c'est ça. Comment on dit Abraham? Non, pose-moi les questions. Mais il y a Abraham Naboui. Il y a Abraham comment? Parce que c'est la vérité, on reprend. Bon, Naboui, on n'a pas de question. Mais question est c'est une ligne qui a question et il y a Moutouaza Missa Wengete à Loba. Non, à Loba qui bouille. Na répondre non, moi je réponds que makambu ya mutu ya wenge kaka mutu ya wenge te alors bika pour l'intérêt na bino bato wenge n'est-ce pas est-ce que ça la question mususu zati na to bandaka na wana ki yotika kasi bato mususu ba tuna ngaba question mais yo mo pour les soins jeunesse ba question ça on se paye la présence à bisana matanga on ba kasi makambu yo lingi kaka mais il faut ça ngana sisa quand même d'ailleurs na on de choquer ngana maman parce que vérité blessa non parce que quelle vérité quelle vérité par exemple essaie un peu de dire maintenant quelle vérité quelle vérité nous sommes au deuil mais nous avons préparé concert à la minute pour la salle gymnaste il y a 15 000 places est-ce que concert ou on a besoin préparer déjà il y aura déjà des préparations on a déjà préparé on bandakala Zaghi va très bien parce que là malheureusement l'homme propose des disposes mais
ils ont déjà préparé. Oui, maman. Constant mort de ça, les accueils. Au moins, on va préparer ma grande consort. Et puis, il y a de la même manière. C'est mignon. Et puis, là, la mission c'est mignon sucre. Bota, je m'appelle sucre. Bota, au moment où on va préparer ma concert à Mimine. C'est dit à quoi? Ça, c'est pas nous, c'est l'Éternel qui décide. L'Éternel a permis de réaliser au moins circonstance. Mais oui. Non, non, c'est moi qui te posais la question de savoir. Même la famille, hein, fait le monde mort à l'Iboso, à quoi qui a sa crise. Deuxième mois, la crise. Ils sont des taux créés. Ils sont des taux créés que tu as concert. La comparaison, toujours les Zulema, toujours les laïcs. C'est gain, quand on s'est gagné à son âme avant, il y avait des préalables. Il y avait des préalables. Les préalables, le Mogoso va difficile en autant au piquet crise. Donc, il fallait tous l'accord, non, c'est pas tous l'accord, mais il fallait des préalables. Il fallait, papa chéri, à payer l'hôpital. L'hôpital, on a le montant parce qu'il a raté. Pour ça, on a le montant, on va comprendre que Azamutu. Azamutu. Donc, les bases, biso BCBG. Donc, on a une famille, on a une polémique. Toujours accompagner famille, toujours une famille biologique, toujours accompagner bango papa chéri, toujours accompagner bango na ba organisation ba obsèques. Voilà. Donc ba musulman ko to ba kenda mbala mo ba ke kunda. Biso ka ndé tout le monde en est fait ça là. Matanga so makoki ezali. So makoki ezali ya ko kedotika. Ça déjà une semaine na Malili. So makoki ezali, nzamba pisima makoki. Faut que tika na dernière demain na. Alors voilà. Est-ce que matanga faut ça la roba publicité? Est-ce que maintenant faut ça la polémique? Je pense que voilà. Professeur question mo yelinga. Na moment bo souffrir na mambo ba lo ba chirbino makasi sur BCBG. Na moment ka so bozu production à niveau ya Schengen après bade ezoya. Tout le monde est avec Sagan. Tout le monde est avec Sagan. Et tout le monde est pas même 3 mois, tout juste sous Zulema. Bino moko ba musicien ya BCBG. Je sais bino passer. Bon, question tout le monde, nous avons une réponse. Comment vous saline 20 ans dans l'orchestre? Comment vous remarquez ni pour avoir ma production à Bino, Baliwe Zoya Kaka, so vous tika date ta production. Non, Baliwe Zoya. On a personne pour le rôle de la question. Et Zanga il n'a pas sa point de vue. Moi je suis pas superstitieux. Donc on a un monde où on a cancer peut-être parce que pour tout un concert, parce que nous avons embêté. Dieu est le souverain de l'univers. On a conseillé attends où il y a décidé les 4 êtres vivants, aux chrétiens. 24 vieillards, les 4 êtres bouillards, réunion. Il est maître des temps et des circonstances. Donc, il y a un lobby gloire au Seigneur. Et par rapport à. Nous nous inclinons devant sa souveraine volonté. Mais, le loyo, Zulema a coupé un diabète, autoyoki. Sur l'information que on est professeur sur le cas ça n'a pas circulé pour le cas diabète et pardon le diabète des fois mort il y a moto à un diabète mais non que ça n'a sur le cas ça n'a pas diabète et circulé ma cité moi question moi curiosité est-ce que pour toujours la deuxième fois il y a sur la malaria oui on a peine à bella typhoïde oui on a peine à bella on t'a sur bella peine c'est l'amour mais pourquoi ça pas ça là pourquoi ça va diabète toujours le colo papa s'il te plaît on est vie à Zulema chacun a son destin chacun a son histoire vous savez le rédempteur en chef de nos histoires à nous de notre histoire sur terre c'est Dieu qui connaît le nombre de jours na jour aucun vous comprenez donc dans maladie aucun nango to famille na beaucoup non les tisega ko fina accident il y a des gens qui vivent na diabète pendant longtemps il y a des gens bah comment vivre na sida pendant longtemps. Donc, ils ont dit que le malade diabétique, même avant, c'est gain. Ah bon? Si vous avez depuis des années, il est diabétique. Nous avons un médecin, nous avons fait des 20. Parce que moi, je ne peux pas mélanger les divins. Et on a des vins, on a des vins, on a une explication métaphysique. Donc, Zulema a le diabète depuis longtemps. Mais c'est même dans le colomo ya suka. Non, bakata ba orteil. Ba orteil. Parce que le diabète c'est beaucoup de suivi. Et c'est beaucoup de suivi, beaucoup d'hygiène de vie.
Vous comprenez le qu'on a là-bas. Beaucoup d'hygiène de vie. Donc, et ça là, il a fait avec pendant des années. Il a même résisté. Il a beaucoup résisté parce que le conseil de Bela Zaroya ça pas tout depuis longtemps. Peut-être que ça va ou bien l'autre soit là, ça pas tout. Peut-être à Robinate ou bien soit Robina fois Bina Malembe. Donc, chef d'orchestre n'a pas eu un accident. Vous avez donc des choses à boyer. Bah, monsieur va hypertendu, peut-être qu'on a hypertendu, peut-être pas. Mais donc, ça va coïncidence naturelle. Momo on a balayé sur d'autres la puissance pour bazoa qui t'a reçu un message à ma baie sur ma cambo ils ont comme la bien pour en Afrique na habité sur Afrique mon bima mais na Congo baliwa nyonso eza na explication liwa ya normal les arrêté soit ba benga ndoki soit ba benga soit ba loba que ça c'est le mari négligent donc ma cambo belé surtout yango loba or la sanction la mort c'est une sanction inéluctable les autres les mêmes sont dans vita ngazati mudamunango kana hii attends ma passe ngana li passe ah bon ngana li passe mais il a dit que peut-être na kufa nzela ngana li passe nanga donc eza ele kona ko loba batika ko spéculer to comme sanzambe to rendre honneur hommage déférent hommage qu'il mérite en le pleurant avec dignité mais non en le pleurant dans les polémiques donc message dans mon vocal moko azule mozo ele on en tête le roman boye bosala to dio mo na zulema ozo ele on a mutu wana wa yukuna sengo okalanda nzila isuki dio yandi buka mona yandi mpeti foteza mona lukolo lukwa. Merci beaucoup.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.